Shalom, 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 bana mboka, bana Congo, libota na nkolo, bana na nzambe, na bisika sozali, nzambe na lola, apambola, biso na babino ndeto baka biso to na posa bénédiction. Ezali ndeko na bino, hermano Edi Minzele, chantre de l'éternel. Toye lisusu na mokolo lelo, totondisa mine sengo pona to solo la biso na babino, makambo, o eza ya kati ya mboka na biso. To meka ko solo la yango, to benga ngoni, pona ngana loba yango, par exemple, tout est déjà parce que tant que tu banzembo to yembaka eza mater donc tant que tu yape tozo mona koko sa na kati ya mboka na biso tokoya to meka ko solola yango to solola yango te ke po to corriger bandeko na biso po to loba ke biso to yebi koloba to loba ke biso toza ba meilleur non biso tout na kati ya Congo mutu na mutu azana oya ko ikomema peut-être yo za na makasi moko ya kosala quelque chose na mboka to za makasi boye nyonso oyo komema mpona Congo aza na posa nango me makambo ya Congo eza te ke soki ovandi peut-être ndeko moko azoloba yo lobi te oyo biso oza basali ya nzambe makambo wana etali biso te to ezotala biso bandeko nzambe akoki kopona yo po sauve Congo po sauve Congo ezaka fozwa minduki te me na masolo to baprédication oyo nzambe azokopesa oyo bainspiration soit oza évangéliste to oza apôtre toza chantre ninga na pusa ni liboso na bino pona na solola inspiration o naza nango na meka ko solola na bandeko nanga parce que malobo to lobaka ezaba maloba ezaba inspiration parce que tant que toza na nzambe tozo solola na nzambe to bondelaka à chaque fois nzambe a inspiraka biso makambo malamu oyo tokoki ko pusa na pepe me bandeko na biso to pesi bango ba conseil o tokoki ko zape na ba inspiration o to yembaka banzembo parce que eza matea banzembo to yembaka eza matea. Parce que ezalaki biso tant tozoyima na ba chorale des fois avant toye avant bateya biso dia toyembi na chorale au moins la pasteur a olobake non na au moins eloko na olobate parce que basi bateyi déjà donc c'est-à-dire banzembo ezalaka mateya mais banzembo ya adoration ezali kokumisa nzambe nde tolobaka alléluia papa wana eza juste ka tokumisa nzambe mais nzambe ana posa pe na bayembi basala lolenge pe na ba ndenge bateyi bateya c'est-à-dire osali nzembo moko pe ndeko nanga tika mabe ndeko nanga tika kosala masumu ndeko nanga tika milangwa ndeko nanga zala na nzambe eza mateya donc toye kutu kolobela wana te mais toye nde tosola mwa masolo moko na mwa miniti moke bandeko Kongo eza na posa na yo RDC eza na posa ya ye kuna tosangana tozala bomoko na makasi nyonso nzambe apesi yo ozala nango peut-être oza monganga peut-être oza moteyi peut-être oza moto ya kalaka peut-être oza moto oyo pe oza shayer bandeko nyonso tu na kati ya mboka na biso toza na posa na bino nyonso tozala ensemble totombola Congo bandeko soki toloba boye peut-être bandeko mosusu to basali na nzambe mosusu ba oyo baza na kozanga koyeba bakoki koloba te o non makambo ya Congo etali biso te alors surtout tali Joseph Yemoko ngana loba yango plusieurs fois à chaque fois ce nazo tamola to naza place na témoignage wana ya Joseph Yemoko mais atombola ki économie ya Égypte Yemoko azalaki na boloko bakangi ye banyokoli amonaki pasi mais pasi yo nyonso amonaki alors comme azalaki na bonzambe ezalaki kati na ye ezalaki mission ezalaki po aya kosunga bana Égypte na pasio bazalaki nango par exemple bazalaki na prospérité to bazalaki na esengo ya 7 ans mosusu ezalaki ya désert c'est-à-dire bambula ekobeta lisusu te na kati ya mboka Égypte mais Joseph na ndoto oyo na nzela ya Pharaon ntango alotaki ndoto moto alonaki ndoto wana ezalaki Joseph Pharaon patalaki abite moto tokotia na place oyo ki asala makambo ezaka moto oyo ayanoli ndoto parce que aza capable ya kosala parce que ezalaki na banganga kisi parce que Pharaon azalaki motu oyo c'est-à-dire azalaki kokwara na banganga nde tomonaka lelo oyo bandeko ebele bakwara na banganga losanganga kovivre te bato ebele bazokwara na kinganga alors banganga baza na suka botalaka histoire ya Joseph banganga nyonso bayaki batie bamai batie babiloko ebele bademonstration ya ndenge na ndenge bazalaki ebele devant Pharaon bameki même pas kozwa ta idée ya ndoto oyo Pharaon alotaki mais tant que Joseph abeta modada donc c'est-à-dire donc Pharaon yemuta kamaka mais mutu abona na mona parce que azalaki na bonzambe
parce que nzambe basala na ete soki nzambe atie epako na mikati na yo yo moko omona ke même bato baza pembeni na bakomona puissance moko eza kati na yo. Alors ntango Joseph abandaki koyanula azoyanula ndoto oyo Pharaon alotaki, Pharaon azalaki na esengo atombisaki mina esengo ye moko na motema na ye. Joseph ayebisaki ete keno tianga nde to biso ozalaka lokoso omoni kama mongo mokonzi tianga place wana batia yo place oyo banda koyiba. Alors Joseph utaki na ide kutu wana te, mais mokonzi ye moko parce que ezalaki plan ya nzambe. Joseph azala na po amema makambo ekende na ndenge elongo bani abaki yo nde moto okogere makambo nyonso wana. Alors Joseph agéraki makambo nyonso ya Egypte ekendaki bien pe apesaki condition epa ya Pharaon alobi ke baprisonnier oyo bazali kuna bimisa bango. Mama ya Pharaon alobi me ndeni okobimisa baprisonnier so obisi baprisonnier bakosala mobola abi te nasi na teyi bango baza bato na kosala na bango. Abandaki kosolola na bandeko wana malamu bazalaki bien. Après bandeko wana bakomaki lokola Joseph. Yango moni Joseph tanga aneka kobima abimaki asengaki pe bango babimaki pe batravaillaki ensemble batombolaki économie ya Egypte. Esukaki bongo te Pharaon nani Potifar akufaki. Tant Potifar akufaki esayaki ke ba nommé mokonzi oyo akovanda na esika ya Potifar, mokonzi ya basoda ya Pharaon. Pharaon atalaki habité, il faut na sa nini nazwaka Joseph na tia place wana. Azwaki Joseph atiaki na place ya basoda te, mais atiaki na place moko ya pouvoir moko ya influence. Donc afandaki pena avansaki makambo na kati ya mboka Egypte parce que azalaki peni. Bandeko tozoloba mo bien mboka na so Congo tolobaka na biso tosambelaka tosambela, mais bandeko nanto komite ne sika oyo nzambe. Alors Joseph ndenge nzambe aponaki soki ayaki na idée ya kosomba mapango ya koba idée ya bavoiture ya bilamba ya makambo mabe, mais Joseph angaki kokisa rêve oyo nzambe apesaki ye to mission nzambe apesaki ye na mboka Egypte angaki kosala ngo te. Mais soki Joseph asalaki mission na parce que azalaki na komi kitisa azalaki kaka kozala na bolingo ya kosalisa. Alors batunaki question epa ya ndeko moko oyo azalaki kaka moto abazaka oyo atindaka ye kokenda bakartier kotala vie ya bato nde bazovive na social. Ndeko wana ayaki ayebisi alobi en tout cas mokonzi côté wana vraiment son excellence eza vraiment pasi bato bazovive na bacondition moko ya mabe. Joseph alobaki na ye ngai naza mpona koservir na ye mpona misala te, na ye mpona salisa bato. Mais Joseph aki na bandeko na ye azalaki na bandeko na ye aki na papa na ye azolela chaque fois azolela azozwa mpe bamessage ndenge nini bazoko messager azoya koyebisa ye ke bandeko toye kokritike te tozoloba mpe na ndenge mabe te bolimbisa biso bolimbisa parce que makongo meme yo soza na souci ya Congo oya koloba ya toloba ke makambo makongo ezotala pasteur te etala joueur te etala docteur te eta biso nyonso tu na Congo tozo concerné na kati ya économie ya Congo na kati ya reconstruction ya Congo na nyonso mpo na Congo toza wana. Bandeko nakanisi tokomi na suka na masolo na biso toya lisusu prochainement mpona tosolola susu nde tozoloba soki tozosolola mabe bolimbisa biso me biso tozosolola masolo ya Congo tozosolola ke soki nzambe aponi yo osala mpona Congo sala ngo na ndenge malamu koma nango na suka parce que balobaka mosali malamu koba na kosala malamu kolemba te pe Bible ezoba na biso nzambe atalaka ebandeli atalaka suka po bato ebele tolobaka tosambelaka tosambela est ce que tokomaka kosambela osala malamu est ce que okokobaka na kosala malamu ozomona parce que osalaka malamu to oza na baide ya malamu eza mpe na bato oyo bakoki kozala mpe pembeni na yo bakase yo kosala malamu te. Alors soki oza moto oyo oza moto olingaka bato wana susi ya bato wana mposa ke makambo ozolinga esala eza mpona nzambe atindi osala yango osalaka makambo malamu. Akati tokóma na biso na suka mais nalobi ka eloko omona bike soki bato baza contre yo mais oye kotalisa makambo ya malamu na bato pe musala ozosala ezomonana nakanisi bato bakoma pour yo. Mais soki bato bakoma pour yo mpo bazala basepela na makambo ozosala salaka bolamu so oza na mosala mo ozosala to oza politicien to oza mosali ya nzambe na baplace nyonso tu yo ozali oza monganga oza kalaka oza na bisika nyonso ozali na mosala nyonso osalaka sala yango na ndenge moko malamu. Bandeko so osala yango na motema malamu na ndenge malamu mosala ozosala ekomonana mpe ekoaporte makambo malamu na esika ozosala so eza société wana ekotelema so eza place moko ozosala ekotelema ekozala malamu. Mais soki ozoye na kati ya mosala mo ozoya kobebisa eza mabe makasi parce que Joseph mama ya Potifar mama ya Pharaon alobaki abetaki setabi place oyo tie Joseph
aza mopaya. Est-ce que eza malamu Pharaon ye moko alobi ke non, mutu wana aza capable, aza na makasi, aleki biso na ba capacité nyonso to aleki biso. Ozomona aza vraiment makasi na ndenge nyonso to. Alors Joseph ezalaki ye te, ezalaki nzambe azalaki kati na ye. Yo pe siko ozali, tomoni pe na bamboka na biso bato ebele bazalaki pe basali ya nzambe, tozokritike te, toloba malamu keso oza mosala nzambe, ozwa ata vision moko boto ndenge ke nzambe motivation moko bo nzambe atie kati na yo okende na ba objectif moko bopuna okende o changer pe makambo. Mais so yo yeka bokota na place bato bazoyiba yo po koti na place wana. Donc c'est-à-dire même ozaki mutu malamu okomi loka mutu mabe. Pour Joseph ayaki kobongisa lipamboli na ye ezalika pona ye moko te. Apambolamaki pe bato bapambolaki na sima na ye. Abimaki na prison tant qu'aza leader moto na nzambe, moto ya solo, prophète ya solo, nakanisi ba prisonnier pe musu ba bimaki na sima na parce que asengaki ba bimisa bango ba oyo bazaki koyoka nini lo banzambe, ba oyo azaki na bango idéologie moko ba ne ko te ya bona kata prison na suka na mo pe asengaki ba bimisa ki bango. Mama ya Pharaon kutaki na ba doute abi ndenge zo bimisa ba prisonnier batu ba bomaki batu basaki makama be ba ya ko bebisa ya bina bango na sirebino batu wana bakoyi batu mala et puis tant ba ye ba travailler na Joseph ensemble mais bandeko ni ne komaki en Égypte na kanti bomona ki bino moko en Égypte nzalo ingai koya ezalaki te en tout cas makama malamu ezalaki bana Israël kutu ba tikaki Israël ba komaki koya ba yaki na Égypte pona ba koya kolukabilia et puis famille ya Joseph pe ba yaki bandeko nanga mais tant ba yaki tala to sekana mamuke ba na frontière ba komi wana pona ba asiye ba tinti ba lataki ba kankangi ba bilongi na bango po ba camoufler po ba kota na katia frontière. Alors, on a deuxième tour Tambayaki. Alors, Tambayaki, déjà, Joseph a tindé déjà ciblé qui bat la famille na baroya bani, bakoti qui bat na frontière. Alors, bande comme comme surtout salaka, même temps bat bakota na ba frontière, bat ça. Ils ont kamuza ya leloté. Et bandi leloté yo mona msusu yo zu mukanda mutu. Oyo osala mo checking pour kende okoma na muka mo okoma na destination place peut-être okende osala vina. Yo zo mona kwa peut-être ezamabe to boité, mais ça volonté nzambe nzambe na lingeza la bongo. Mais tout ça bata mokili batu mususu soka sali likambo wana te ya ayeko contredire bata ayeko condamner batu. Alors nzamba lui na biso to condamner batu te. Nzamba yebisi biso pe to juger batu te. Nzamba za na souci ya batu o ba yo kila baninga na bango mawa. So mo mutu moko azo yiba to ayibi lipa to ayibi nini za na souci ya mutu wana. Ayibi pona nini? Pona ni asali boy. Ozomona asali boy pona nini? Approcher ndeko sali boy pona nini? Ninga oyeba nini nasali. Bamsu basala kindumba peut-être papa na yakufa mama na kufa batu nyonso ti bazaka ndenge moko te mutu na mutu tozozwa exemple na famille ya Joseph ya Jacob bana na yene so ti wana bazaki bana descendance o eza famille moko eza béni même temps bakoselaki leki na bango Benjamin Makamu ke ye mutu ayibi coupe wana basalaki je po na ba atikala bango mo balwa ke bango kutu babata mabe balivaki Joseph babetaki Joseph mais bazoloba ke biso toza famille o toza béni Joseph a koyi bate mais bandeko ba ya na musu bazo ba yibaki parce que bazaka contre Joseph mais mususu kutu Lévi yemoko alubi non Lévi wa livaki Joseph wa bandeko beta jo bandeko nyoko la Joseph pourtant Jacob aisi bango leki na bino boke na ye wana en tout cas bo asirenga bokozonga naye mais tant azonga kite esaki Lévi pasi na motema bité en tout cas ngana botikala Lévi atikalaki parce que na souci ndeko na ye parce que talaki amona ike ndenge eloko ane bungaki ndeko na kwa ekozwa ya mote alors yo pokozala bakoseli o makamba mais batu pe bako témoigner liboso na bité eloko wana papa songola koyiba mote eloko wana papa parce que ba yebi yo nemo zalaka malgré bazolo baka yo mais batu oyo ba yeba ko bakeza yo te parce que asa na famille moko boy ndeko na to ninga kosala malamu na bisika tozali so tozosala to linga tosala pona mboka ekende liboso batu bino batu boa ba diaspora bovana na ba poto boyebi poto nezali poto za na ba micron ba escalator ba biloko ebele ba TGV ba métro ba tramway ba makambo ebele za na poto pourquoi pas bomema na Congo parce que ba kopiaka eloko malamu alors lelo to mona ba ndeko muswaya omoni poubelle oyo soko tie poubelle oyo pona ba camion poubelle ya ba camion poubelle ya na nzelani atande bozo toto tonga na ba muto zo tonga na ndenge na ba camion poubelle ya na nzelani e oya na ba côté bato bana ba moyen et ko ba côté mais ba côté za na ba bandi na bato bazana na incapable ya kolala malamu alors bino bozo luka ba poubelle
et si mate faut banana ko réribaniser ni to le bara toujours Congo mboka Congo faut ba réribaniser yango. Donc c'est-à-dire que ba erreur isalama na ba bumbu na ba makala na ba selimbao yango ba même scénario ba même makamere wana ezoya siko na ba place bato to somba na ba sele na ba maluku na ba nini kaka ba même erreur wana yango tozo. Alors pourquoi pas tout ça le quoi bandal, tout ça le quoi la cité maman Mobutu, tout ça le quoi la Rigini, tout ça le quoi la Matonge, tout ça le quoi la Yolo. Même atanda ko za mabe menzela ezali ba canal ezali ba caniveau ezali ba matete wana. Pourquoi pas ezala bongo? Toujours ni mato zongisa kaka ba film ya ba selembao ya ba bumbu ya ba nisali ke mutu atonginda kuna ye mutu asali na ye effort. Mutu atonginda kuna ye mutu asali oya kwa eko sala. Donc alors babiloko nyonso tu wana ezo sala malamu te. Pona nini? Parce que tozo somba bisomba son. Alors ceux qui gouvernement ya Congo baza na souci Congo ebongo et puis gouvernement mo pe to mona malgré to loba majorité ba diaspora ba yebi poto ba yebi masolo ndenge na ba mata na ba train ba mata na ba metro ba lala na banda na poto bandine to loba to suki na biso mais to nika to loba ka ke to za na bitema malamu to linga ko servir mboka na biso so to na souci ya mboka na biso to za la vraiment na bolingo ya mboka so ba tiene sika moko linga osala parce que mboka na so Congo eza na ebiti ata mukolo moko te nzamba pesa biso etumbu toza na etumbu te etumbu c'est-à-dire nde tomoni mboka Egypte bazaki na ta moko boye ya désert mais ta moko ya prospérité ya abondance quoi, c'est-à-dire que mbule zo beta mais biso ata mukolo moko te mbule zanga na Congo mbule betaka na kala batu banaki ba or ezaki na kala mais batu bazaki ko préférer mingi ezaki l'agriculture, c'est-à-dire ba élevage ko boko la babibwele ko boko la kolona bilei parce que yango eza important. Même si lelo auto mona ba pays développés nos les États-Unis d'Amérique ba mboka Europe ba mi pesaka Chine d'abord un leader numéro 1 il y a l'agriculture d'abord sur les États-Unis to Chine pas au kende azo créer même ba machine pour na kosala babilanga bandeko babilanga wana yango esala ba ke mboka eza malamu bilei esala ke mboka eza malamu mais na ba mboka na biso to yebite to comme na sona suka mais tozolo bake tant to linga to loba te ke biso to yebi koloba mais tozolo bate ke biso toza maele koleka non tozolo baka o nzambe